Capage TV. Capage TV. Kami ite to mona ki même papa na ntoma na biso papa ya bawario ya Deni. Nani? Papa ya bawario ya Deni. Abina kina même pas ya fali pour na plateau. Est-ce que makambu ya bongo ndengo zolo ba ke basa bana na nzambe bazali désorienté ba kozala désorienté te pona nini parce que ba prophète ba komi ebele ya lokuta ba pasteur ba komi ebele ya lokuta tozo mona bino mo na ba justice bino mo na kofingana makambu ezebele en tout cas na ba TV ndenge nini église e kozwa orientation ya mabete et comment mina tango asuka bo mona ebele bakoya na kombo ya nzambe momango ya suka yango. Comme bon tangi, c'est un papa que je respecte beaucoup. Azaïne, mais na makambu ya lelo maman via bunga de gens nzela kala. Via za sumo sai na nzambe. Donc a lingi lokola abima na mai. Mais président ya batu ya ba makiona o banda mama mbongo. Eza ye nan papa ngoti. Oh, mais oui. Nazotanga nan kombo 5 pasteurs au musée ni na bala lobi nanga. Bakozo bazo impacter pe bako impacter matasi. Wala banai, to e babongo. Ya liboso papa Nehema Sikatenda Jacques. OK. Yami balé papa Roland Dalo. Yami Satou Espembakani. Papa Mutombo na Walesa. Ba comédien année o ba comédien ba okufa ebele. Année o ka. Année o. Bo soto e koti makasi na ngambu ya ba comédien. Ba jeune kobimana ba maman. Ba comédien ba lesbienne. Bosote koti makasi baluka elongi ya nzambe na vu message lelo ka ton obonde na 5h pona papa Bokechu wa yambo. Oh, entourage ya papa Bokechu ba très bazana moni papa Bokechu na kati ya cercueil na moni ba musicien ba ke kokunda ye ba musicien ba kundi avec honneur papa Bokechu. Maman moko awuti ko bala na poto ye pazaka na mambo ya internet kola lobi na nga libala na nzambe a permettre yango te. Oui. Bako sala pas même pas une année. Bazoka bona kala mingi te. Na moni mama wana ko bala mosai na nzambe. Mais ba tatouage wana mosai na nzambe wana ko longole yango. Soki président na biso ba célibataire pasteur Moïse Mbi ya bali ndenge na bali. Vice naye papa na biso Sankara de Kouta. Besoin d'une assistance médicale à Istanbul en Turquie? Pas de souci. Global Tourisme Service and Business est là pour vous accompagner. Avec des conseillers et guides de santé performants, parlant plus de 10 langues, Global Tourisme Service and Business assure votre accueil à partir de l'aéroport, votre réservation à l'hôtel, votre prise en charge médicale et vous oriente vers les meilleurs hôpitaux d'Istanbul. Et pour ceux qui souhaitent se faire soigner en Turquie, l'agence GTSP facilite l'obtention d'un visa médical turc de partout dans le monde. En collaboration avec Balat Esthétique, nous sommes spécialisés en traitement dentaire, greffe des cheveux, opérations esthétiques et chirurgie plastique. Pour plus d'informations, contactez-nous au +90 50 13 65 32 36. Notre devoir est de vous ramener chez vous en bonne santé. Avec GTSP, vos séjours à Istanbul sont assurés. Vous êtes à Kinshasa, à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours? Une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Hosanna's House. Son salon VIP vous offre un espace de travail, de détente et de restauration relaxant, climatisé. Et ouvrant sur un balcon qui vous offre une très belle vue. Et d'une cuisine entièrement équipée. Sublimez votre séjour chez Hosanna's House.
avec nos chambres confortables, lumineuses, élégantes, donnant accès à une salle de bain bien équipée. Contactez-nous au +243 99 24 46 090 ou encore au +61 420 513 456. Situé à Kinshasa au numéro 5 bar A du quartier Malandi 1 dans la commune de Matete, référence à Revodacom, un accueil exceptionnel chez Ozana's House. Pour tous vos travaux de nettoyage, entretien des bâtiments et autres locaux, et des ratisations, nettoyage des véhicules, des transports, des vitres, ramonage, sans oublier vos salons et canapés. Contactez IM Cleaning au +243 82 21 0026. Nous sommes sur le numéro 12 de l'avenue Kaloumé, quartier Bassoko GB, à la commune de Ngalima. IM Cleaning, simplement le meilleur. Kapach Télévision, bienvenue et pas na biso, nanda kuna bino bo messana na biso et merci na ba onyo so balanda biso. En tout cas, tozana bino elongo lelo to yambi mupaya. Ba binda ko yamba ba paya ezala toujours na bénédiction. Prophète Christian Masiala azana biso. Toko sola na ye, toko yeba utilité na ye na Kapach Télévision. Auti na église nini ememie awa, toko sola na ye penza. Alors, il y a large. Merci à vous. Nous sommes à Biso, vous avez Banda Yamboka, vous avez Kinshasa, vous avez partout. Vous avez Kapach Télévision, commentez les Biso, publiez des émissions à Biso parce qu'ils sont bien orientés et puis éducatifs. Comme la Biso, Zalana Biso et ça la Biso vraiment très bien. Merci d'avoir honneur soiseau comme la Biso, va honneur soiseau soutenir Biso même la prière, na musique pe na pembeni Nzambe apambo la Biso pe mabota na Biso. Na ba partenaire nyonso ba tchaka ba publicité na bango pa na Biso, ba honneur soiseau na ba reportage. En tout cas, ba descente ezawana Arsène Maïla azawana pour na bino. Toko solana moto na Nzambe, bienvenue na Kapach Télévision. Merci beaucoup maman. Boye malam na plateau na Biso. Merci. Avant tout banda nyonso soto bana na dosambo. Vraiment. Père éternel, nous te rendons grâce aux Nzambe à temps et en circonstances. Toute émission na maboko no du début jusqu'à la fin. Moutunion soiseau l'ande émission au azana ba problème azana malade et tout c'est pe sa solution na kombo neso. Tika etengana limo yo se manifester fortement na komba Nzamba musée dinabala. Amen. Amen. Merci en tout cas à maman Aïcha Okoko pour oser participer à l'orientation. Il y a Kapach Télévision Aïcha Okoko. Topesio Bambo te place aux Ali. Merci. Pesa pe ma mère Lolo Bambo te belé Juju Poati bino nyonso kuna ba Teresa Mbote belé na bino. Moto Nzambe église nini outi commune nini et avant to banda na ba question na biso. Ngai naza vraiment mona kinte na outi na Congo central précisément na Boma. Na Boma na Vandaki na moni koko na biso musée dinabala. Nga naza trop spirituel na vandi na CNZT na moni musée dinabala abimeli ngai wana naza na pongi wana na ba Congo. Oui na ba Congo. Atangeli ngai makalobi na nga makambo concernant évangile na Kisasa pe na monde entier ndenge bebi. Atangeli nga pe kombo ya 5 pasteurs bazo sala Nzambe na ndenge o esengeli. Mena ya na sola na bango parce que bana Nzambe basu na crédibilité te na mamba Nzambe. Eza basai na Nzambe nde bazo boma musala ya Nzambe. Na eba ete na koleka ndenge nini nde na ena batando qui na pesa message on na nango pona ko édifier peuple de Dieu. Pona yo message to emoniseli et uta ki kara pa papa edina prophète edina bala ou bien ozala qui déjà né et puis oyamba qui déjà yeso avant.
na banda déjà na yamba déjà Yesu bien avant naza né grandi na fait pas ko nzambe malam. OK. Malgré tout na bima na sala pe ni nanga mais déontologie nanga za toujours fait pas ko. Naza moi na ya fait pas ko nzambe malam. Papa nanga fait pas biso tout fait pas ko nzambe malam. OK. Olobi ya 5 pasteurs au baso sa ila nzambe na ndenge longo bani et puis bana na nzambe baza vraiment dessine ba comportement ya basali na nzambe ebele. Parce que Kalami était au monde qui même papa Thomas Nabiso papa ya bawario ya Denis nani papa ya bawario ya Denis abina kina même pas ya fali pour qu'on a plateau. Est-ce que makambu ya bongo ndengo zolo ba ke basa bana na nzambe bazali désorienté bakozala désorienté te pona nini parce que ba prophète ba komi ebele ya lokuta ba pasteur ba komi ebele ya lokuta tozo mona bino mo na ba justice bino mo na kofingana makambu ezebele en tout cas na ba TV ndenge nini église ekozwa orientation ya mabete et comment mina tango asuka bo mona ebele bakoya na kombo ya nzambe momango ya suka yango. Comme bon tangi, c'est un papa que je respecte beaucoup. Azaïne, mais na makambu ya lelo mama via bunga de Nzela kala. Via za sumosa na nzambete. Via bunga Nzela kala. Ya solo. Oui, via za sumosa na nzambete. Ba bibino nde boza ba hypocrite yenda za hypocrite te azo la misala obino bosala na. Abimi déjà na polele, azo ba soute a rokende ndenge nini. L'église ne na mbolo ko pas même pas 50 personnes. Azo ba to sala ndeni yango via comme mutu ya internet babuzoba. A finga falima be akomisa intel akomisa frère intel finalement te ya batu bible il est écrit via te ya ralisute via komane mutaba base mutaba aventure ce n'est pas normal parmi batu ba bomi mboka ona be évangile papa no tank azana kati donc a lingi lokola abima na mai mais président ya batu ya ba makiona o abanda mamba eza yena papa ngoti oh mais oui leader ya batia voilà bino leader na bango na no numéro 1 o abandango vraiment nan yet oui ezaye oh amoni ke makambo ezali soute ainsi de suite nde aling akimanzela mais comportement ya basai na nzambe ezali susunde bien te basai na nzambe ko divorcer basai na nzambe ko beta basi basai na nzambe na ba boîte basai na nzambe ainsi de suite comportement eza sous bien te ndenge ba papa na biso ba edi na bana ba banda ko sela nzambe ba papa Coutinho ba papa na biso ba Léopold Mutombo ba papa Sikatenda le père donc ba banda na mbamba nzambe crédibilité ya mundimi et pas musa na nzambe zalaki mais lelo eza sous bongo te partenaire o azo sunga en église ko bima na bana na ye ko zemi sa famille obimba ce n'est pas bien c'est un peu ça. OK et merci église ya lelo yo koki ko kolobango na modèle nini et puis vision pour na makambo tali bonne parole eza nini pona yo bon vision na ngai ya lelo l'état na biso nde eyamba na ngo mutu nyonso eza lwana pasteur mobo ya utine na Canada a violé ayi awa pasteur bayambi l'état etiana nu ordre pe rigueur na makambo ya basai na nzambe na makambo ya ba miracle na ba prophétie babilo mususu ba aner ba landela ngo vraiment bien na ebité nzambe asalaka pourquoi ozo sankisa nzambe na makiona pourquoi ozo sankisa nzambe na ba fétiche ça ne sert à rien ba pasteur ba komi ba homosexuel ba pasteur ba komi ba pédé ba pasteur finalement partout komi kaka ba pasteur ba na nzambe ba valeur wana ya basai na nzambe ezala ndenge ni okopesa mutu message bien ozoswana mutu bien mais crédibilité ya basai na nzambe déjà baby pour ani même biso ba otozoya te soto sandeni ba yaya ba papa ba baby ça déjà nzela c'est un peu ça. Les autres hommes on a ba prédication na bien comme basé par rapport ya place aux ali ceux qui allent à Londres prédication les andenge mususu ceux qui allent à Lubumbashi prédication les andenge mususu ceux qui allent à Kinshasa ebi ke awa balinga na bango kaka mituka mabala na mabota prédication les ali ndenge mususu. Première question et puis deuxième question les ali pourquoi pas qu'on fan de sabiso na lilobo ezali repentance et puis qu'on yebi sabiso que to komi déjà n'attend de la fin de ngolobi ke makambo gozala ebele pourquoi pas qu'on fan de sabiso na parole na nwana ko la sabiso ko pona lola ko boya lifelo. Bon eza déjà merci pour la question tout eza question moko vraiment ya mutuya le problème en est que kaka ndenge au lobby neti na kisasa awa batu balingi mingi prophétie batu balingi nani azokanga ngai
nana bwakelinga mbasu nazobala te pona nini neti biso ba prophète nde to memangambo kende na ba église ya ba papa Roland Dalo na ba église wana minene ba kawo ezalaka te kake pa na biso na quartier na biso tala boye boye donc ba business biso boye donc to komana wa poubelle ya ba problème po bino mo botalisa biso ke il faut kozala kaka na prophète moko amona non prophétie na vie eza mabete mama Kapache prophétie na vie eyanango bien mais koza mundim oza basé na prophétie te prophétie est koleka mais la vraie prophétie c'est la parole de Dieu liloba na nzambe yango les véritable prophétie yango moni bana basi ba mama bazo kosa bino to koto kokabiki koto aveugle koto ni bozo donc ndumba ya mulimo osala koto mabe non kangama na église moko soki nzamba sali lundi te nzamba osala mardi so asali mardi ta osala mercredi so asali akosala jeudi zala na patience na mamba nzambe banganga nde apesaka na ye lelo mais oyo biso nzambe ezala ba principe malembe évangile tozongela na ndenge ba papa na biso ndenge bazalaki ça serani papa Christian prophète Christian tango lobi ke omonaki prophète Edi Nabal ouais voilà ezalaki ndenge nini et pourquoi azaisaki oke ozala orienté kaka a na capitale olia ko banda place oyo monaki wa expliquer bisona kuna déjà naza déjà na église oui kuna déjà église ezali siko sala ni Kinshasa ah oui ah OK kuna déjà naza na église eza déjà assis OK ba bêtise nde ekomi makasi mingi na kuna pe bozo yambaka partout ba bêtise ezali mama dernièrement nazotala na télévision awa mutu aza na hôtel pasteur azobenga prophétie oza na hôtel boti kosaka na bana nzambe ko batango pe mama ben intellectuel pe baza no yozo sale ko bonga na bengi oza na hôtel oui tika mamba nzambe ko wane aki amateur mamboni zala esute oui oh bino boy ça na président de la république prophétie za awa salo omona te ba prophète na biso za rabongo net ngai prophétie na nango ba message na nango nakopesa dernièrement na pesa ki message pour na ba comédien misusu o bazaki sage ba lukenga wiklo batala ki âge na ngai te et quand même na tango asuka bomo na bana mkie ba ndo sakola pe kote liloba na nzambe temps de la fin yango nazotanga nan kombo 5 pasteurs au musée dina bala lobi nanga bakozo bazo impacter pe bako impacter makasi wala banai to e babongo ya liboso papa ne masikate nda Jacques OK ya mi balé papa Roland Dalo ya mi satu espembakani papa Mutombo na Walesa oui bango nde ba vrai pasteur penza ba kofandisa fondement na kati Kinshasa mais ka bato wana oyo otangi wana ka bango pe oyo bato balobaka ke bango pe nande basimbi spiritualité pe na ba makambo ezalaka ya kobima na kati ya nzoto spirituellement bayelaka biso mingi ba mateya wana soki okei na église mama yoka mateya oyo bazoteya yo koyoka te pasteur amelaka lotoko amelaka gene nzambe origine na ndenge na ye makambo mususu balobaka wana eza na ba jalousie na kimutema mabe c'est faux oui OK eza jalousie na kimutema mabe mutu soki amati ba kritikaka ye kaka mutu soki nzambe a élevé critique eza ngaka te yango na vie soko mati ke bana vertige nde ni expliquer bisona ba misusu bakoka ko supporter succès te OK tala lokola pasteur o totanga wana via komaka kobetaka masolo kaka ya kala ya le passé natondi ça lelo kendeti e omelende omela natondi ça na sala bo na sakola pona tel lelo eza wapi ba message wana tolo bande mamde ya lelo ba les gens leaders biso yo tozoya lokwa ngana monda ba passer na innocent balume na bango mona mke na bango yo nazaka na 17 ans pamba oui oh yo jeune leader papa jeune leader na bango yewa yango monde ba combattre nga makasi oh bandi déjà ba combat na Kinshasa makasi oui moza kana ba quelques pasteurs oh kotoyaka bon na kotoyaka
Et surtout na ba oyo tangi wana oza pe déjà temps en kuta ndala moko. Nanu te nazokota nde ba requête hein. Oui. Ah, ok. Merci prophète Christian. Et là on y oya motu ya tango ye na Kinshasa na capitale prophète Innocent Balume ya muke. Ya ba pasteur oyo moko o moni vraiment que il faut elongwa na kati ya lingomba. Observation na. Lokoso ya mbongo ba pasteur masanga kolinga basi pamba pite za makasi na église na ba Rose Chrétien. Oui. Ba Rose Chrétien ya ba pasteur bazebele ba se déguiser na ba pasteur bazebele to koyeba bango ndenge na misala na bango misala ngo to koyeba bango ndenge moko déjà ezo mona na déjà mususu akomuta babiloba loba mususu pasteur kocha ba lina mutu mususu pasteur nini e mona na boyeba mona misala mama nga nazoteya yo na chair nazwi pantalon na che awa yo sere église soko tiki nini polele conseil nini o nga na opesa yo toza pe bato wala eza kotika nzoto siko coiffure eza pe lisumu eza mabe toza ba donc tozo éduquer masse eza bien te toza ko éduquer masse eza bien te nga na musicien te nga na frère Falita na kocha lina mutu lox na mutu poani nga na pasteur fona tambola ndenge esengeli mais ka biloko wana ka andeti botalela yango troti mais na poto tomona na États-Unis tomona ke mutu mususu akoza ne religieux mazane na balox po balobi libande eza kati te bino mo boloba yango nzambe atala motema. Bien sûr mama kapage toza na poto te toza awa elo pe boma mboka oyo même ba jeune fille ya lelo kokopier ba bolunga ba novelas kokopier makamba poto toza awa totambwa na Congo poto eza poto awa mais boyi ça biso ke nini o ba coutume eza lisumu bon coutume eza lisumu vraiment te eza lisumu te et comment lisumu na tani na donc na temps oyo okomi kocha coutume en première position koleka makamba nzambe. OK. Oui. Merci papa Christian. Lelo yela kibiso nini o tokiki ko solola et puis eloko nini oyo monaki na kati ya ba comédien lo mpaka la lupa za wana ayoka. Lokwa biso tozwa kita ya kolanda ote eloko nini oyo monaka ba kinsu pa za na kati ya capage télévision o balanda ka prophétie na yote ba okipe ko loko pour la prière. Ba comédien année o ba comédien ba okufa ebele. Année oka. Année oyo. Bosoto ekoti makasi na ngambu ya ba comédien. Ba jeune kobimana ba maman, ba comédien ba lesbienne, bosoto ekoti makasi. Baluka elongi ya nzambe. Ya liboso pona ba comédien. Ya mibale na zui message lelo ka ton obonde na 5h pona papa Bokechu yambo. Oh. Entourage ya papa Bokechu ba traître bazana moni papa Bokechu na kati ya cercueil. Na moni ba musicien ba ke kokunda ye ba musicien ba kundi avec honneur papa Bokechu. A Bokechu akufi mais bato atelemi na pona musique. Bangonde ba kundi. Ya misatu na moni kiti moko ya munene. Ba kumlanga premier ministre bazo lever mutu moko mais elobami makasi même na ba média. OK. Na mona gouvernement oyo ya papa Eric Mandala premier ministre. Ah. Eric Mandala oka biso. Na moni premier ministre. Oui. Na oka ipazo kota azo postuler on dirait. Alel. Ya mibale maman moko auti ko bala na poto yepa zaka na mambo ya internet. Kola lobi na nga libala na nzambe a permettre yango te. Oui. Bakosala pas même pas une année. Bazoka bona kala mingi te. Oh. Na moni mama wana ko bala mosai na nzambe. Mais ba tatouage wana mosai na nzambe wana ko longole yango. Spirituellement to boy. Poza makasi. Na omona ngo boy. A olongola yango. A kolongola yango. Na moni na Bible na maboko azo teya liloba na nzambe. Auto bala kala mingi te aza na Bruxelles. Ngora Karine tem. Ye wana kombo tangi. Comment la tangi hein? A bala pasteur. A bala pasteur. Bala wana eza volonté nzambe. Maza zemit. Eza problème te. Akobala mosai na nzambe nda ko changer vie na ye. Akuta na pasteur et ozalika moya bien. Merci moto na nzambe to continuer siko na prédication na biso elo ni yobombela ki biso lelo. Thème na biso on azolobela moi oyo mobimba mama Kapache
faire tomber les Goliaths dans nos familles. OK. Na ba famille otobotami nango ongana yo eza na ba loi pe ba Goliath eza na kati ya famille. Otangi na yo classe bien luka musala ezwa marate. OK na yo poto bien zwa mukanda 10 ans mukanda ezwa marate. Baninga baza stable yo zala stable te. Olinga ba mibali ya bien mais pona ba pesa yo mbongo eza problème. Oana chance ya ba mibali mais pona ata $50 au bacha na enveloppe eza problème. Bino na famille na bino soka bokomi na âge ya 20 ans il faut muta kufa. Chaque année bino bokufela ka mutu eza na ba loi établie bacha na kati ya famille. Ba papa na bino ba koko na bino ba renia mingi ba sacrifier jeunesse mo ba génération mobimba. Okoko isango kaka na prière na losambo. Parce que Bible lobi na ngai mutu azana makokia ko bonde azana makokia ko sala nyonso. Mais prière esangana na eloko moko très important la foi. Amen. Parce que Bible lobi na ngai na Matthieu 21 verset 21 c'est par la foi que vous allez déplacer toutes les montagnes. Ba montagne na zoloba et ba montagne ya Kilimanjaro te meza ba montagne ba problème ozo tungisa yo. Problème ko toza nango. Problème mukanda, problème so tungso rien que par la foi, rien que par la prière oko déplacer ko osani oko tambola na. Totangi mukanda, totangi Bible na mukanda ya Marc chapitre 11 totanga na verset 46 tina 51. Totangi na kombo na Yesu. Il arrivait à Jéricho. Jésus sortit avec ses disciples, une assez grande foule. Le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il attendit que c'était Jésus de Nazareth. Il se mit en criant, « Fils de David, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il cria plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, appelez l'aveugle. L'aveugle s'approcha envers Jésus. Jésus lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Version natangi na suksha mukie po natan. Na Bible na version natang ezaki na mutu moko awa kombo na ye Bartimée. Bartimée azalaki mendiant aveugle. Bato to mona na ba victoire ou ba senga bato ba mbongo. Voilà. Et à lokola mutuana mama amoni président de république azoleka azobela président bato bazamba yo kanga mnona yo muta seto obela président bondeni Bartimée azalaki baja wana Jésus Christ a oti évangélisation azobimana ba disciple na ye une grande foule Bartimée ayoki kaka sango ke mwana na Dawidi Jésus Christ yenda azoleka Bartimée atelemi abeleli mwana Dawidi yokelanga mawa le même bato oyo bazaki wana bakangi Bartimée. Et à lokola ba yebise ganga su Bartimée gangi lisusu makasi Yesu ayoki epe atelemi abinani wana zobelanga tala aveugle wana banyi ba empêche non botika yi aya batuni Bartimée olingi na sela yo nini Bartimée azali na besoin ya ba mapangu te Bartimée azali na besoin ya ba mituka te Bartimée ayebisi Yesu namona Osana foi, oui, j'ai la foi. Yesu a bondé pour na Bartimée. Miso Bartimée c'est ni emoni. Le même batou oyo babande ko kanga Bartimée. Ton ba moni miracle wana, ba uno so balandi Bartimée. Maman, na vie na yo makambo mususu e amamu yo kata. Le même batou ba o sekai o kinda prière, o ba o telemelo na losam mama tika bango. Tant nzamba ko sala makambo, le même batou ba okoma donc ko témoigner bolamu ya nzambe wana. Bartimée soit allé na foi te, Bartimée ngaromona te, rien que par la foi. Ya ngai même so no bonde la pona mu eloko liboso no zano na foi zano ndima. OK. Na to bonde la pona mama moko na Bruxelles, na pesi mbote na mbogo tanga kombo. Bazaki na mobali na ye mama. Babana mobali na tangu ya pasi mama kapashi. Nzoka na poto pe ba ujana bana ya mikie mukio pe bazala. Balekina ao. Oui barate. Na ebite babungisi papa makanisi. Mbongo wa salaire kendake pa mama alinga kufa. Mama bengi ngai. 2 ans yango yo papa kenda atinda ka mbongo bana atindi. Mama azaki munene mama kondi. Papa na sala nini? Na bisiye simbaka photo ya mobali na yo. Na bondeli po na photo. Mais maman na bakamba lobi nanga na tambo na ba église ebele na sema boy na pesa na misenga mambwane talinga te. Yo senga non te offrande ba seme. Ngai zano na kondima na zano na foi. OK. Soki na bondeli po na makam na obino soki ekokisami. Soki wana conscience ya nzambe okosunga ngai. Na tano mbongo
liboso te. yango moni ba pasteur ki sasa baba ofinga nga okufa mobola mundimi amuninga na yo te nga mambona te ngai prière na parce que grâce au nazui eza yo fele Maman Kapache on peut tout te voler dans ta vie mais ba ba grâce na yo amen ata lelo ba osekanga boye nzamba ebi pona nini atinga na katamboko na bondeli pona mama wana après des jours papa zongi ye moko nanda ezolekela mama sali diarrhée ona omona elima na ye to muta kufa kitonini papa fukami papa sengi mama pardon lelo na yebisa yo instrument ona obanda nango église ezota Belgique ezoya pona couple wana nzamba salama na lolenge na ye Mama Kapache na vie ndenge tozabo nazopesa o 3 secrets mais bato baolanda biso et ça très important ya liboso Mama Kapache nde tozo vivre na vie na yo pono réussir ko ngaba no so bandima na vie te so mutu no so ko mondima se ko ngokufa même to tela o poison okoeba ete c'est ça na mokilo bandima mutu te Mama Kapache oya munene leki okonda azana sida oya pembe choko leki oyinda mbongo mafuta ezate okaba vantar muluba okaba twana mukongo odenda ngena kache petwana denda to odenda te mona na kuma loglo kwa joa mazembe muto ozala ndengeni ya mibale na vie na Mama Kapache pono réussir tambona muto a réussir na vie autant mona muto échouer na vie te muto a réussir na vie à orienter de la seule pour ya réussir abandaka tirki na $200 ko so yaka zo passer poko tali kema sam to sanine to kende muto a échoué abota bana tata mama on a yo poko ma référence ya yo pe basika yo na sakol fi échec et mona mutu nyonso olandanga te na kombo na yesu mutu nyonso olandanga yi olandanga na kalita mose na nzambe bana na oba kokona baza basa nzambe na kombo na yesu nde na zabo banana botami na ibino agia donc na ibino nzoto ya mwasi pe kokwa masanga te tala degré tika boy oui o remorka non te na yebi makambo wana te yango nga likambo na nga so na bonde po na yango il faut solution na ntete lote nga makambo wana te naza na 17 ans ta maboko yo so na bonde po na il faut esimba erata te oui oh donc dans ça bolinga non te ta chérie je t'aime makambo wana te mais ba sœur ba komela ka mo ba tentation ezala wana ezanga raté wana ezanga raté mais remorquage pe na rien même na poto ba obenga nga to na ya to balana na ya bobo tana na mte nante soki président na biso ba célibataire pasteur Moïse Mbi ya bali ndenge na bali vice na ye papa na biso Sankara de Kuta oh et bon bossa ni mandani Michel Bakene bon ye siko secrétaire na biso simba mbonga likemba ya ba célibataire. Ok, en tout cas c'est bien donc ndenge zabo epé idée ya raté makambo wana te tentation rien que prière ato monie doxy ya webo ndenga ye na Kinshasa wana lokote wana lokote nakutana na ba occasion ya minene yango mutu baninga basekanga bana ya ba patron papa na bango akoti bo mbongo na mesa bala mwana nga na boyi oui na yokaka ngongo ya nzambe moma nano ekokite naza mutu na kobala fo na former foyer na bota mais moma nano ekokite to ana tango to bondela na nzambe to luka na elongi ya nzambe c'est bien vraiment faut roter rapper bande ko mibali baza awa et au sala pe bien la kati moi si mususu na vie moi so linga te Mama Kapache au côté na ministère Mbekufi au côté na ba faire lali ba erreur o ba papa bazo sala to se kaka te biso ba journaliste otozoya ba divorce ebele wan et pe sa biso maele so nano koki na te mamba obal na fainanga na vandi troisième eloko lobi na biso te troisième eloko tozo bondela boy makamba nzambe oui c'est bon Mama Kapache kozana confiance ya pasteur na ote kozana fanatique ya pasteur na ote ko semble te une église place au monde full ezali semble une église place muté mais oti ndo sala nini o ko semble ba bondela po non a parler langue te na munoko oyo zoka bakola ko bakoma ko sa ba incantation na bango na ba parler en langue parler langue il faut interprète il faut azala ya mibale mutu na yo Mama Kapache et pe Samuel Moussa na nta mignon sauter à mabo bakoma ko iba ba étoile ya bato na mutu ka na mutu OK et toi na mutu fa na mutu OK Bartimée azaki na foi azaki na ondima ya moni Bartimée misno esala ni e mutu nyonso pe azolandanga ko ngala sengaka kondima kaka
makambo musu na vie mama Kapache elongwa na prière te makambo musu na vie elongwa na jeûne te makambo musu na vie elongwa na ba sacrifice ko futa ba pokase ko lisa ba prisonnier ko sunga ba bola ko sunga ba na ba étike na ba orphelinat et ça très important. Amen. C'est un peu ça. Merci. Motola nzambe to komi na suka liloba ya suka poto kabwana na prédication na biso lelo. En tout cas merci pour l'ouverture d'esprit et puis merci pour na ba ibisakoli o lobi na sur que mutu nyonso ki kombo na ye mutu nyonso atali biso na émission azwa par na ye oza comédien oza comédienne otali émission oyo luka vraiment ozwa par na yo tokoloba kaka papa de la foi pe alobaka yango pe prophète Christian aye koloba na Kapache télévision. En tout cas bozala vraiment na bokebi po tokomi na tango ya suka tango okende na kunda kuna pardon ezalaka te kuna yesu limbisanga ezalaka te tango za na bomo inde luka elongi na nzambe papa liloba poto kabwana yo. Oui, bien aimé dans le Seigneur bazaki partout ya kolandanga ofungoli téléphone okaka siko na ye koyebiso que le temps de miracle n'est pas encore passé. Amen. Nzambe otozote ya nzambe ya temps per circonstance il est le même hier aujourd'hui et éternellement. Problème nyonso ezotungisa o eleki kombo ya nzambe na mulaite side eza kombo tuberculose eza kombo kozala stérilité eza kombo eza na kombo moko elongola ba kombo nyonso c'est le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Zalaka na foi za na ondima nzambo na bonzela ki bolenge nzambo na mantela baluzizila il faut kota makambo na kombo na Yesu. Amen. Merci prophète Christian et ça mbala sous catholique na Kapache télévision toko yamba yo na boko pole to chape numéro mais dicté dicté pour nazo pesa numéro ya solution à ba problème ko benga ngate makambo ya bolingo ono o adopter ngana ya poto non na boyi makambo na robana non siko te pardon vraiment na no mona mukie ata visite touristique olingi te visite ça va te ba okanganga kuna te awa kaka numéro privé ya téléphone numéro privé na ngai ngaza na secrétaire te o papa za ngamo ko secrétaire ngamo mamunos ata so pe na komi élevé mutu mama msolo baloba kaka boye ngai secrétaire azate ngamo secrétaire mama ma okuta azo hésiter ko zwa numéro chaque homme de Dieu a sa grâce. Plus 243 91 011 077 4 nasuka. Plus 243 91 011 077 plus 243 91 011 077 4 nasuka. Plus 243 91 011 077 4 nasuka. Et ça fait numéro nanga ya WhatsApp privé. OK. Merci. Mutu o nyonso alinga solo na mosai na nzambe numéro na yangwana boko benga e bozu rendez-vous oyo kipe lisakoli na yo obengi pe en privé akopesa pe orientation na ndenge mususu. Merci. On a lelo to suki bo s'abonner, bo commenter, bo aimer, bo partager l'émission na biso parce que édifier biso tozana ka pona ko dépeupler li felu pona ko peupler lola soki nzamba zongi te to kokuta les sources na Kapache télévision. Merci. Papa, oredezo yango. Est-ce que biloko yango c'est yaki? Koko teleza wat. Mbote na biso? Mbote. Mama Kapache. Yopo zao. Na oredezo. Na conteneur. Na conteneur bakaro ya chantier. Ba ebisinga sérieux zao makasi hein. Ezapi na agence ya mbongo. Soko tindeli mutu mbongo pona kozwa yango eza facile. Kobosa na te oredezo ezapi na flat hotel. Bino batu bovanda kalibana mboka polala na ba condition kitoko Luka Oredezo. Notre restaurant vous propose une exquise cuisine qui fait le bonheur de gourmands. C'est aussi une boutique de vêtements sur mesure au prix du prêt-à-porter. Papa bossa de l'euro. Na bossa ni. Livraison à domicile. Nandaku na yo. Na ba petit colis. Baye ko tikela yo. Presse ezali. Bino moko boyoki. Soki omonike na famille bozalaka na batama baby loke bunga pamba. Awa livraison à domicile ezali. Bakozwa bake ko tikela yo tina porte ndaku. Oredezo soki oyaka te Kongo ngake kufa. Nous disposons également d'un service de sécurité pour toutes vos manifestations et un service de location de véhicules. Ozana poto pona kotinda biloko tela ba adresse yango wana na ba numéro de téléphone contactez Oredezo okozwa biloko na yo nengo tindi. Retrouvez-nous à Kinshasa au numéro A8 de l'avenue d'Ibaya, quartier Matongé dans la commune de Kalamou, derrière la maison de la Bible, et au numéro 44 de l'avenue Baoumbu dans la commune de Matete. En Angola, martyr de Kifuangondo vers l'aéroport international de l'Angola. En France, 47 chemin de Petite Fontaine,
91 180 Britney sur Orge. Maman Kapache, aurait des os, frappe na l'air, frappe na retour. Ah oui, lelo na Kinshasa ezali possible, peu facile ya kozwa bourse d'études pona kokende kotanga ya orphelin partout oyo olingi na monde grâce ya bandeko ya agence de voyage Eric Travel numéro 1 na masolo ya voyage awa na RDC bakosa yo te moko te na terrain oyo ezali kokumbama epai ya ADG Eric Mwamba Nzambe pe numéro 1 na masolo ya prise en charge awa na RDC papa mama ndeko ya Kinshasa pe ya Brazzaville tala ozali na mwana oyo azali diplômé pe olingi akende kotanga na mikili ya poto opportunité yango oyo epesameli bino agence de voyage Eric Travel ememeli bino babourse d'études ebele mpona kokende kotanga lokola na mboka ya Chypre oyo ezali pays d'Europe na $1900 ya pamba oza mobimba na bourse d'études complète oyo badémarche ezali kaka kosala 5 jours ya pamba pe bazali kopeta yango dada okei kotanga ya ofele pendant cycle mobimba na bauniversité ya minene ya mboka ya Chypre. Bana Kinshasa bana Brazzaville tofongoli masolo ya ba bourse d'études donc eza possible lelo ozwa bourse ya Chypre oyo na $1900 tosaleli ba dépense nyonso ba démarche nyonso tosaleli du début jusqu'à la fin ozwi visa avec la possibilité ya kodefa billet en crédit famille d'accueil déjà tobanda yango kala tokoti sikoyo na Chypre donc famille d'accueil eza mobimba toyambi yo à partir aéroport tologe yo makambo nyonso bino ba étudiant bino ba nyonso bosilisi bozwi diplôme d'état année oyo et à ne pas oublier bino bato boza difficulté à passeport tolobaki yango déjà depuis 2019 donc eza possible na bagence Eric Travel nyonso na basiber café Eric ozwa passeport ya nyongo ofuti $50 tosaleli yo passeport oyo etikali ozopesa yango maleme surtout bino mpe bato boreba kobeta deve loterie donc boya déjà kodefa passeport pour profiter na ba offre oyo donc toza wana mpona koservir bino okanisi esili tenten ba bourse d'études ezali pe mpona bamboka ya Canada, États-Unis d'Amérique, na France, na Tunisie pe na bamboka misusu oza mobimba na prima ngondo oyo pe soki ozali na billet te agence de voyage Eric Travel ekopesa yo billet ya nyongo logement encadrement pe orientation pona bino ba étudiant soki okomi na destination pe entrée express Canada na $5 ya pamba oza mobimba ba résultat sur place adresse okokuta biso na Liberté 11e rue industrielle le KINPP na commune ya Masina quartier sans fil en face ya robot roulage oyo ezwami na Kimbuta na Matonge na commune ya Kalamu tozali no loin ya maison communale ya Kalamu pe na rond-point Kintambo magasin okokuta biso entre Facebook na WhatsApp oza mobimba na agence de voyage Eric Travel voyager na facilité polobi na yo eleka lelo voyete. Vous êtes à Kinshasa à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours. Une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Ozana's House. Son salon VIP vous offre un espace de travail, de détente et de restauration relaxant, climatisé. Et ouvrant sur un balcon qui vous offre une très belle vue.
et d'une cuisine entièrement équipée. Sublimez votre séjour chez Hosanna's House. Avec nos chambres confortables, lumineuses, élégantes, donnant accès à une salle de bain bien équipée, contactez-nous au +243 99 24 46 090 +243 82 25 27 31 ou encore au +61 420 513 456. Situé à Kinshasa au numéro 5 bar A du quartier Malandi 1 dans la commune de Matete, référence à Revodacom, un accueil exceptionnel chez Hosanna's House. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné, sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau tout en la gardant éclatante et uniforme. Rit Beauté aye lisusu Cynthia Kapash auto sukola apakola kaba gamme de beauté ya Rit Beauté. Bato nyonso balingi te na bango ezala kaka lokola mwindu ya ngoro. Yango gamme oyo ata bébé ya opakola ngo. Olingi te na yo ekita te emata te ozaloka mwindu kitoko o éclaircir poso na yo oye a gamme oyo mafuta na biso yango nde mikolo nazopakola oyo eza na base ya papaye savon na biso eza na base ya papaye mafuta na biso mpe kitoko baoyo balingaka monoko na bango koma nakoma mwa rose bokomi kosisa te biso ta mpona kobebisa monoko te Rit ya beauté ayebi biso oyo acné sérum oyo eza mpona bato bazala mo elongi ekota babuto ezosakano makasi ozala na poto ozala na afrique buto elingi oyo elongi mafuta oyo solution Rit Beauté atie biso yango so omonake batashe moko esali ngai ya mwindu Rit atindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel ekobebisa yo te ekosala yo allergique te donc nyonso eza naturel omoni sa Rit Beauté aosala mpenza baproduit ya kitoko oyo basalango na kati ya mafuta sozo pakola mafuta oyo ozwi serum nango otie na kati eza na inconvénience moko te oyo ata bébé aopakola ngo nazo recommande bino bagamme ya Rit Beauté bozala vraiment déçu te au voyager te place à moi te place à malili en tout cas bagamme ya Rit Beauté etika okaka date donc conseiller bino bozala kaka toujours fidèle na Rit ndeti na bomona poso na ebebaka te bosepela na poso na mikolo na tingani kaka na Rit Beauté Rit Beauté oumela. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Rude Beauté. Capage TV. Capage TV. Capage TV. Capage TV.